retenir donc saleli mandat d'arrêt provisoire donc mappé et mukuna alekaki na TV alobai que non ayebi mutu abomaki musée donc bango bazana pour ça laksa bango mutu abomaki wana mais oyebi que so bola muselo ko wana eza ondire bozoke ne bimisa edika pende na kaso il faut pas benga ye ya pega ya ko pesa version de fait na ye Soraya ngana 2000 amemi na peut-être ngambo ya pamba ya kombo na yende bacha place wana tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngelingeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com atata na bamwanzi pi batalaka yango mbote bandeko nyonso balandi ya chaîne Kleboa.com na bike boza ebele libanda ya mboka na 4 coins ya globe terrestre. Mes salutations ekomela bino ngai wa bino Glody Dema la champagne d'or na misana kosola na bino na nzela ya micro oyo pe na chaîne oyo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bakolanda émission oyo pe na bandeko nyonso bazosala nanga na 4 na émission oyo na monde déjà na sima ya caméra Chris Luda. Mes salutations à toi et sans oublier Herman Namporio, Bambote comme il a dit Soussou Pichou Mangaya et pourquoi pas l'homme invisible, tonton de la nation. En tout cas, les lots bana Mboka, bana Congo, nebike boza partout boza belé, bozo landa biso na Kleboa.com, ya liboso na koloba li Soussou, bo s'abonner massivement, nebike boza belé bota la rabiso, nous soupe bo s'abonner na binoté, mais c'est mon cas bota la Kleboa, bokota et cause la tellement important. Les lots nazanga mon côté na plateau oyo, na Yamba moko ya mopandi sango lokola ngai ça a né pour moi nazo yamba Isaac Maï to kusula mo makambo ebele à ce qui concerne l'actualité à ce qui donc nous tous ça actualité mais donc maintenant ma solo il y a procès il y a Vital Caméré et puis donc il sous ma solo il y a musique parce que donc les kawanate sans ne rien dire. Je dis déjà bonsoir à Isaac Maï. Bonsoir champagne d'or Glody Dema. Ok, merci beaucoup. Bonne santé, bon confinement. Comment tu fais pour travailler donc hein? Non, santé ça va et puis confinement ils ont épargné mon tuté business surtout quoi il kaka mibeko ya l'état ndengezali parce que l'état a comment na air moko sur lingi azoa ba mesure moko ezala restrictive ou eza opposable à tous à Zoakango parce que yende l'état et surtout que tu as un état d'urgence mon konza décrété qui donc en tant que citoyen normal il faut qu'on la respecter bah normes et puis bah règles au bah qu'on dit bazolo bah donc l'UCP on fait avec choix exaté toujours bunda kandeng wana quoi mais ça va on est là une ba bureau ezala na Gombe image comme une difficulté il faut tourner en hier et puis même ma image kuna comment bon ça l'andeni pour na beau diffuser ba émission et ça pena moi pas si toujours bunda kaka moi libanda vous tourner libanda et puis au monter yango pour diffuser yango parce que c'est vrai yo moko ngamoko na koyi kokota na ngai na Gombe na koki ko kende musala mais ba invité na nga ba on a accepté parce que bazana ba badge wana te donc et ko sala moins difficulté côté wana yango wana on fait avec donc mikolo to comme tourner libanda to monter puis te diffuser yango. OK, merci beaucoup. Mes salutations à Mwana Changu ya solo hein, Mwana Changu ya solo Richmond Kilunzi depuis ba Pologne donc mes salutations à toi azolanda vraiment image oyo partager PK ndongo lobaki et sans oublier Fiston Niati Motema ya Joli Picasso donc bambote na bino to kene pe mwamba on na actualité parce que tout ça bana mboka makambo le kalamboka na biso actuellement to yebiango particulièrement et ça qui procès il y a Dirkap ya chef de l'État Vital Caméré na batunyo so ya UNC kolan koyoka bato ya UNC ninge bazalaki koloba bazalaki vraiment pressé ya ko zela date ya le 11 mai parce que bayeba que bazala na raison parce que bayeba que bako bimbisa Vital Caméré bako déclarer innocent mais bango moze batali bosso ya koloba te bo reporter procès parce que vitesse bazalo ki ne ba mona ke bazali na de fait. En fait, justice c'est une procédure est belée
Batmando Kansago les 11 Barosambisa Vital Babiga Gete Baoya Basambisi Mbalamo et puis ba condamné. Non. Justice c'est dans la procédure ébellée, justice c'est Bandarana nous liboso ko bimisa ko présenter bateau baza bongo et il faut les caliboso il y a juste pour basamba présenter bango nanu identifier batango présenter bango après qu'on présenter bango présenter fait nini o esali que inculper bango pour bakanga bazala nanu wana pour basamba après wana des procédures et ko banda normal mais na procédure wana bandeko évoquer qui est là comment babi bazalaki na dossier nyo surtout na maboko na bango te or toyebi en matière pénale ceux qui déjà basi balobi que non bakosambisa mutu na date telle 3 jours avant avocat nae il faut bakende ko senga dossier complet pour permettre bango bazala bongo na au parfum ya makamunini o bakosambisa la bango mais bango curieusement bakendaki te na secrétariat pour bakende kozwa pas greffier bakende kozwa document ou ko servir bango basambela nango nde ko évoquer yango lokola parquet général ou juge à monaki que ezalaki mieux tout ça lango ezala équitable pour les uns les autres le batege noté pour voilà pesa biso accès na dossier te biso tozwa kité yango wana asengaki na bango bako entrer en contact na greffier baki na secrétariat pesa bango dossier wana et puis atuni bango soki ko senga na bango mikolo boni pour bako étudier dossier baya bango mo balobaki ke pesa bango 2 semaines donc na 2 semaines 14 jours nde yango renvoyer et bongo audience pour le 25 au ezali koya donc 14 jours après le 25 nde babengisi bango baya pour baya ko continuer procès wana et puis comme ça motina suka. OK, merci beaucoup Isaac Mayi pour accepter l'invitation na biso pour l'intervention na yo. Comment na sikoyo opérateur économique Jamila alobi ayebi Vital Kamerhe était le DIRCAP de chef de l'État et DIRCAP le chef de l'État na mopanzi na yebi ngape na yebi été et après comment na ba photo ane bimi pour na yo lokola moto ozo raisonner total ki yango biso to calculer ki yango na ndenge nini impression na yo en fait moni tangu tokendaka ko samba ezate kozo kende komitika yo moko na libulu ya nkosi le bite kosi zo anga ili anga ite on depuis ça boito sur la météo banité ouais donc moto tanga kenda ko samba akenda ka déjà na défense na ye o eza déjà préparé que moni ndenge za boy so ba tunu le hôtel boy okoloba te so ba tunu le hôtel boy okoloba oui so ba tunu le hôtel boy okoloba le hôtel boy donc bango bazaki déjà préparé na yango que so ba tunu yo Jamal est-ce que oyebi monsieur Vital Kamerhe oloba non donc loko la basi balobaki neka oloba non yango e pas lobi non Vital Kamerhe de même mais Vital Kamerhe a lobby directement non te Vital Kamerhe a luka tournure moko kene nango mais juge nde mutaye ko zoyer na suka parce que Vital a lobby que non na mona bato belé ceux qui nazana ba opérateur économique fona kutana na bango na solana bango na kutana na bango autant que na yebi lisusu te ceux qui monsieur Jamal azaki na kati ya batuana mais juste à Baxi sur mutuna pas tout naie c'est que ezayete oyo mbozaki na yo bokuta na yebeyete na suka nango ay ko avouer donc déjà au départ alinga l'acceptation que non te ba yebanité ba monana te or ba fait monsieur ezaraira trapara biso kaka ndenge tozalaka okenda place moko nazo photo ozi photo yo éviter que photo anozi wana yango peta monsieur ko balukela yo lobby po et ko bimisa ba pièce à conviction donc et ça les vous attend 2 heures de temps après procès wana tout le monde a ba téléphone ba photo et bima ba nini donc muto à travers na yemoko na bureau abi ayebiete atikala ko mona été bon ya on a lobby na yo ezaka coaching déjà parce que to yebi ba photo na bima et bazaki sûreté que ba photo ko matin musu ba que les photos sont perdues et puis ozasu na makanicité que jour en autre kanga photo nani yango azaki nango parce que moto azaki nango ko bimisa yango ezande to mona ba photo ya ndeko ya Kamerhe comment les sunani gombe na gombe moninga na biso wana donc yepe ay Masaro abimisa ba photo et bima depuis kala Masaro s'attendait qu'un jour
et loko moko kolanda ye ke ba photo na yone mai kale ko ya ko rattraper abimisa ngo tout bonnement plaisir à sali baninga na ye masabo tala mikolo na ngindi danger tala $1 million tala atindela ngo ba camarade na ye mais tango makambo yo ko bima ba camarade na yo wana bazape na batu musu ba kabela batindela ba ba photo mais na batu no so tindela ba photo est-ce que batu no so na bazaka pour yo est-ce que na batu no so tindela ba photo batu no so ba sepela na yo jour de 5 ke batu na ba trahir yo facilement ba ko ipe ko trahir yo ndenge mo wana wawa ndenge wana. OK, pour nini ka fa ki batanga usoto lwango ndeti boy tous na ba difficulté ya kolia na mboka na biso, tous na difficulté ya enseignement na mboka na biso, tous na difficulté ya banzela na mboka na biso, mais comment na ebele ya mbongo ya mboka bongo koleka na ba poche ya bandeko sans pitié, sans réfléchir et batangi pe lisusu na kati ya marambongo mwana ya artiste musicien papa chéri moto pamba kumbo ya Soraya Mpiana ye peza ki parmi bato bazana mbongo wana lokola yo mopandisa ngo ndemo moni la kiango otali yango lolengeni. En fait Soraya ngana 2000 amemi na peut-être ngambo ya pamba ya kombo na yende bacha place wana, mais à ce que je sache ça ne vient pas d'elle, elle n'est même pas impliquée dans ça. Peut-être kombo na yende est impliqué na kati makambo wana parce que maman na ye kombo yebana makasi Amida Chature place nyo sobo koma document et vous révélez que les Amida Chature pour avoir couverture alingaka utiliser pseudo kombo moko boye ya mutu moko ayebi kete akoleka na inaperçu parce que je ne vois pas Soraya Mpiana akende ko sala cop na Jamal pour influencer Jamal pour influencer Vital Apessa Jamal marché. La seule personne qui a influencé Vital Apessa marché au Toyebi Kazarana eza madame nae akoyi koya mobali na ngai tala batu wana banini kutu ndenge za boye ba offrir biso eloko tel mais moi ba tia yango kombo ya madame Chature ezate parce que kombo na yebani mokili mo isifika atana document na ba mona keza madame Chature mais sur le bina moto Soraya Mpiana il faut azala na présence d'esprit à comprendre que Soraya wana ba oloba eza mona ya Amida ou mona ya JB Mpiana. Donc et ko yela moto réflexe malamu te yango wana balinga ba utiliser pseudo kombo wana po basala nango ba faire basaki nango. Malheureusement la juridiction na mboka na biso epekisa eloko wana babe yango eza corruption. La corruption peut se faire moralement pourquoi ko gagner esprit à moto wana et permettre yo apeka ko pesa yo ba marché ndenge to moni na Jamal ayebi que Vital Kamerhe moto aza coordonnateur lokola Vital aza coordonnateur pour na gagner confiance ya Vital il faut na soudoyer bandeko o baza pembeni na ye notamment moi si na ye po akokende ko yebisa ye que mobali nanga tala parce que monité que toko pesa jo tala déjà ça sololi tala ça fongami déjà yango ndeko ko permettre ka avantage yango pe sali que Jamal a avantage na dossier wana parce que apesi ndako mbala liboso apesi ndako mbala apesi ndako nambala misato yango wana Jamal fallait ka zo marché wana po azwaki déjà occasion na place ya kokotela kwa ko benda marché wana donc yango ndemte salami siko mbongo ko sunga biso pena na kata mboka na biso komo leka na ba poche bato komi calculer na ba compte ya bato moko boye ko sunga au même hôpital ko sunga ba orphelin ba homme de vieillard ba école même hôpital général na biso ya Kinshasa awa soko koti na kata hotel ngi mopandi surtout na ba urinoir na ba toilette nango est-ce que makanisi pena ya ko sunga ya ko salisa mboka na biso moko biso ba congolais ate mais tozo boma yango davantage le didema na mboka na biso il faut mitu ya bate belé sala ezonga parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la chose publique ou babengaka na latin la res publica bate belé ba comprendre yango te la chose publique ou un bien public eza bien communautaire ou batu nyo surtout bazali ko salela yango o ekoyi ko aider batu nyo surtout ba ko salela yango mais na mboka na biso ezara so ba tcheyo na pouvoir oyende po yo se servir oyende po yo gagner oyende po yo mvoa sa famille oyende po yo ozala nango me bande ko musuba ko ozala nango te parce que imagine que mbongo oyo bakoki ko corrompre nango ba pesa Soraya
ndako mibale ou misato mbongo wana bakoki kosala nango makambo mosusu mais ba préféré parce que eza cop na bango parce que bazolinga balia na kati ba préféré baluka voix moko détourner oyo bakoki ko corrompre moralement bato wana po bapesa bango marché. Et puis on va ça va marcher ils ont incontrôlé parce que offre ya marché et salamate ninité ils a degré à grindé balobaka obengi mutu na yo mo boyokani na ye et voilà salaboye Jacob yango banini yo kene nango parce que ceux qui ba lancer offre d'appel pour nos marché ils en a bandeko oyo baza déjà guéri na makama marché wana mais lelo na mboka na biso comment nango cop. Donc ça veut dire que la société a été salée 2 mois, 3 mois. Parce que vous avez une relation avec les gens, vous avez la COP, vous avez un marché, mais la société a été 2 mois. Tout le monde a une histoire où il y a un Sénat au Kalamingité, réflexionner Sénat. La société a réflexionné Sénat et où il y a une licence au Kalamingité. Mais loko les accords na bango balingi kezalaka masolo na bango bakoki même peu candidater yango ça veut dire que société ko botama lelo oyo mais bazongisi yango balobi onoté et botama ya soki 2 ans ou 3 ans passé kakapo na cop wana bango des fois va se retrouver donc nyoso tuzo kenende ngwana ko mboka na biso eza moi pas si mais toi na choité quoi. OK procès ya où il est qui le 11 les ala qui procès il y a Vital Kamere, il y a qui affaire à 100 jours. En fait, procès wana ezali affaire il y a 100 jours. Donc nakati affaire il y a 100 jours et sali que ba bengisi ba ndeko ba oyo bazalaki liboso nakati ya procédure wana. Bao bakangaki bango liboso tango babengisi bango baye po ba entendre bango mais na ko entendre bango oyo na parquet général basé ko entendre bango et pas procureur général ba monaki que ba makambo na bango nyo surtout ezo converger autour ya mutu moko. Ça veut dire que so batuni Jamal ono tengaite ngatongo nazwaki siko nani directeur du cabinet donc bakeba bengi mutu ya nini koto ya Foner o tengaite ngo nazwaki boye na boye directeur de cabinet bake et pas ya mutu ya Rao Bank otenga tango mbongo kotaki directeur de cabinet donc babilo kwa nini surtout tellement ils ont se converger vers directeur de cabinet nde ba comprendre que épicentre ya makambo wana nyo surtout les directeur de cabinet tout interpellé tango ba interpeller directeur de cabinet nde ba comprendre que makambo ebele ezaki ko tourner tout autour na yende mutabande ko gérer yango yende mutabande ko kabola yango yende mutazaki donc il était pratiquement le cerveau moteur ya makambo na yango nde tokomo be yango lelo nde procès Vital Kamere. Or en réalité ça procès Vital Kamere était ça procès il y a makambo activité au salamaki pendant 100 jours et puis na 100 jours wana yemo Vital Kamere lobaki yango apparemment on dirait makambo beleza na kati ya 100 jours wana mais juge na procureur général ba mona que dossier o eza na maboko na bango o ezaki maîtriser o bazaki na ba donner nyo surtout na maboko ezali likambo ya construction ya logement social yango nde sali que lokola construction ya logement sociaux et zwaki déjà primaire et que ba monaki ke ba fait nango eza avéré et puis batongo bakangai bango déjà yango nde ba bandi na dossier wana mais na kati ya 100 jours et na makambo beleza na kati ezali na likambo ba kisi ezali na kati on n'a pas évoqué ça ezalaki na likambo ya saute mouton on n'a pas encore évoqué ça et puis makambo sous ezali na kati wana oya ba réalisation fallait ba sala na que je crois chikapa ukananga il fallait qu'il peut sala banzela côté kuna mbongo pe bima po ekende ko sala kuna malheureusement ne soit salamate donc ba dossier za na kati ebele mais au procureur amona ke biango nde bazana ba donner na maboko nde ba banina likambo ya Jamal na construction na ya logements sociaux et le goût ndengeza boye mukuna ba convocaki na parquet akendaki ko samba ti na minute suka awa toyoki que ba retenir donc ba saleli mandat d'arrêt provisoire donc ba mapé na minute donc je crois que Carezo Longwa TGI na Gombe ezokene makala esikani bazokende kotika parce que
na convocation ya Mimi Chibola to na convocation oya Mimi Chibola na yoki deuxième convocation oyo na seki makasi ba bi onote famille ya musée ba yoloba onote pona nini mukuna alekaki na TV aloba ke non ayebi mutu abomaki musée donc bango bazana pour ça laksa bango mutu abomaki wana ma oyebi ke sobola muselo ko wana eza ondire bozoke ne bimisa edika pene na kaso po arozala intervenir il faut pas benga ye ya pega ya ko pesa version de fait na e na evite sobo suka na ngo wapi donc ba osala eloko moko o ba oye baté suki ko memela bango wapi donc eza mbeli ya couteau à détention eza na bato baza kudu libanda ya mboka lelo ba pesa ba témoignage o ba kina na peut-être dans ce sens là baza pe mususu bazali ba linga pe ba témoigner mais bino mo ndre bozo ke no la musailo ko mo oyo tant musu lobi boye ba tende nini ya oboma moto wana donc il faut faire vraiment très attention na eloko wana po eza mbeli à détention hein et kogi ko zoki ça peut côté ko ipe ko zoki ça côté donc faut faire attention. OK, est-ce que réaction ya Mimi Chibola par rapport ya ba dire ya bana ya fait mobali na ye na bandeko ya ACK o bazaki na sima pasteur Mukuna, est-ce que kolandisa malobande bazolobana wana Mimi Chibola za na raison to za na tort? Naebi ko pesa mutu raison te naebi ko pesa mutu tort. Je jongo kasina na ninga na bisa musala na biso to c'est on aura moi analyse. Ya na lobi ngasko na zoyeba ko pesa mutu tort te na zoyeba ko pesa mutu raison te parce que na makambo ya justice tokoki na biso ko swana boyi tokoki na biso ko discuter be tokoki ko wela lupangu nde to wela yango mais tant to koma na justice ba ondo le kabala ka biso ba fait eza wapi oyo bozo linga bu koma nango comme soubassement. Est-ce que c'est vrai en réalité Mimi a droit na lupangu wana oyo azolobela wana soki bana ya mobali na yepe ba bimisi mikanda na bango c'est yango na zoloba. Est-ce qu'en réalité Mimi a droit à ça? So Mimi azana droit wana nani mutagolo ba Mimi azana droit, il faut juge nde mutu akata lo bagete voilà na ba document oyo totali authenticité nango to monique Mimi azagi na kati yé pas azana droit ya kozwa. À ce moment-là ba condamné parce que Mimi azagi na droit. Bon soki passe abanene ko geler document pour avec Mimi azana nango te azani na kati te mais azolinga asalela ye. Pendant tout ce temps consommé Mimi frère. Mais oui, eza faiblesse. Eza faiblesse na ye. Mimi sanani? Ya Mimi. Ah, mais oui, Alexis faiblesse na ye. Na bien. Pour Mimi asala la démarche ou asali lelo oyo. Il fallait que kaka basale la vidéo sextape. Il fallait que kaka makamwane bimana musi ya batu pour Mimi akoma na niveau qui n'est parqué. Pourquoi depuis tout ce temps là Mimi n'a pas dénoncé? Abandon zelanine. Azobanga ni bongo lelo abangi te po anene. Poli bosa na banga bo siko lelo abangi te po anene. On a ce que vous appelez sa thèse yake mais noir eza na sima na ye. Ou soit tazako imaginer que talaka kana statut na ye na kende kofunda ye na bimisi pona makambo boye entre bango mi balé ba sisango dans la miable. Yango na lobby entre Mimi et Mukuna. Soki mutufa bimisa vidéo ya sextape wana koza la Mimi ou koza Mukuna. Parce que en réalité longa Mimi etikala komuna na te. Parce que en réalité nzoto ya Mimi etikala komuna na te. Mais nzoto ya pasteur et monana. Et puis chose grave, Mimi a filmé na pasteur boye alali a filmé mobimba. Donc na bango mi balé nani a quoi kozala na intention ya konuire moninga. Mimi avait des armes. Azaki nango déjà banda kala pourquoi banda kala wana asaila ki angote il a attendu ce moment ici pour yako saila yango. Donc ils en a vu ce moment besoin na kati wana il fallait s'expliquer ça biso non te pour na osala ki angote depuis kala wana. Et puis Mimi na pasteur acte wana ba osala ils a délibéré ngara moni place Mimi azo loba non te na moni ka Mimi place azo manzambi wani nzamba awale la kutu tina chiluba. OK. Et donc elle était très bien, elle était on dirait que c'est pas ça qui est. Si qu'on le comme ma bé comme il viole pour nanine parce que il a fait délibérément. Yé moko na volonté na e ndenge ba memaki kuna soka loba ki non na boy a évoqué logo moko te passer abimisa munduki ah
pasteur Mukuna amisi munduki attiré pe mimi pas kufi. Ah non, franchement. Mais ce que yangonde azoloba non avec na moyen muso akosala te yangonde nazoloba thèse wana ya main noire place ezo corroborer na sima na onde yango wana parce que moi je l'ai dit, moi je soutiens à ce que il y ait justice. Justice pourquoi? Parce que l'acte commis par le pasteur est vraiment une action. Ça ne peut pas venir d'un pasteur. Parce que je condamne cela. Oui, besoin de ça. Mais tout ça, la façon oyo te lobby et quoi connuire biso. On les fait en toute responsabilité pour que le lobby et ça préjudice te mabé et na mutu mota za interdit abimana moi si que ce soit une copine ou une soginani mutu mota. Mais lorsque Bossali acte na bino wana et que le lobby est commis na misu ya bato aux yeux de tous, à ce moment-là mabé koti. Donc pasteur a sali loko na yewana délibérément abengi mimi aye ba pesani rendez-vous ba keina passe ba kendagi nande ba sali makamna bango soki pe akosaki ye ezali ka ndenge za ba noko ba kosa ba to mona pe jomo ba bengi mo ba ne ono te yaka na pesa olar aye pe ba kusena ba note na larte benga nga lobby ba noko pe ba yanki bazali ba sala na bango me ba wana ba na funda na tribunal ta osoka jomo ba nini ali mo na 24 alegele espani yaki funda na tribunal ezalata. Mais moi, on a lobby FCC ça si maman Kambwana. Yangonde na lobby na yo tangu est comique Mimi banda kalawana sala ki yango ta komo sala ngo siko n'est pas ce comme le baké il y a une main noire. Main noire wana ni na lo bang. Bon moi je confirme pas que ça yango mais toujours comprendre que té dossier o ndezo ke neza na bat o ba komi ko tindika yango po ekene ngwana parce que Mukuna dérange. Le quoi Mukuna dérange, il faut te charger na makambe belé par rapport il y a ba erreur naie ou azali ko sala parce que là azana est placé azana loko sambela eti omoni mutu kwa Coutinho Fernando tangu ba beta prise que non te bakangiye na ba arme bani batutu ba yeba ka te oyo eza prise à lokuta mais ba simbisa etouche na yango akota pe makala kemba ndenga kemba lelo ko yoko bima ko lo ba pe te ba jona ba koselanga ezaki lokuta biso pe to croire na ye parce que to yebi que kabal mo ko sala mabako ya pe bacheli yo minduki na kati ya mutuka na yo be na kati ya ndaku na yo apo ba lobi que note mutu na zaka na mituka mais image ya sextape ya ndengo wana o longola ngondeni pour te expliquer biso que ça montage o na ko mbutalika sa oloba abi natango za ocha soyi wana pe montage kaka ça veut dire que bat ba comprendre ngote bat ba ondima ngote parce que ça na babilo monsieur ça na montage et bikete oyo simba te donc mutu ya mutu mususu liboko ya mutu mususu et que simba soyi et puis la atayo moko vraiment hein atayo moko sikoyo yemoko a que reporter plainte contre le président honoraire il peut porter plainte contre sikoyo déjà bakangi est-ce que plainte wana ya porter qui sikoyo mokuna a porter plainte eza collectif mobimba eza yemoko individualité mais peut-être so bomona kitanga kendagi eza groupe ya bato bakendagi ceux qui va empêcher que mokuna continuer yango parce que yenda za iteno ba musu bana sima so bazi courage ba continuer yango et puis mokuna tangu a tikaki plainte wana akene ko déposer yango dans différentes ambassades au ezaka na mboka na biso na États-Unis ba déposer yango na ambassade ba tika yango pe na parquet na biso et près de la cour de cassation pour que bango pe ba s'imprégner na yango mais à part wana ba yana ba place musu ba kende ko tika yango donc na ba ambassade wana ba kotinda yango pe na différentes juridictions na bango ya libanda na ya ba CPI na ya bani bango pe ba ozo yango donc jour effet eloko wana elinga osala po eloko mukuna wana eza moto ya mukie ba pelisi déjà ba moto wana egoyiko kende nango pe appétit fait mais on dirait suka nango betaka on dirait suka nango betaka. Ok, comment est-ce que l'évêque Mukuna a travaillé pendant longtemps dans le président honoraire Kabila Kabange et Lelo azonié na TV na écran boyé na micro clairement pour akomisa fati ezaka politique to loko esimbi na mpanzo te na tia na mpanzo to ezamaka tribalisme na kati. Non, rien à voir na tribalisme. Rien à voir na tribalisme ba Jean-Marie Kassamba bada ba luba
ba kudu bandeka ba fachi banini mais akumisaka Kabila puis muta atenaki rigueur azate ezali kambo tribalisme était eza que le monsieur inconstance nae nabi bien inconstance nae ndé yango memisi nino parce que quand il était prêt à défendre Kabila abandé ko défendre yep avec Arne azo défendre pena na mogoyo na nous président lokola Kabila te Kabila za mutu malamu maro azako défendre avec Arne et on n'a pas agi tribaliste te après ayo ko comprendre que te mutu na manego défendre tala ba makambu na ya sali tala ba makambu azali ko sala tala inconstance na échanger ces camps après avoir ya rozoba mbongo après avoir osala ba campagne ba vidéo ezobima aboya likama mbongo na ebite soki boya na ba preuve ya kolakisa ki azo ba mbongo ngana mona na TV aboyi penagete mama mbongo azwate et puis Jean-Marie Sambaleka na TV le bo noté Bocha ba pesaka mbongo soki pona équipe Bocha ba démonter le va qui a tika lo pesa mbongo te donc là je peux pas confirmer ngana lo baga makamo na yebio na goza sur nango yango nde na ko yebisa bandeko mon pasteur Bukuna azabe et ça mon mutema passe biso ba chrétien est-ce to sambela o to pe misa o to koba te ba chrétien naza penza chrétien naza na ngamo bena donc na kati ya dedans chrétien mais ba chrétien problème moko toza nango lelo na mboka na biso bandoke belé baye ko salela nzambe oyo papa wemba fait musée pe à son amandolo ba elongi ya Jésus bat baziongo lokola fond de commerce na bango donc bandoke belé kuma bena cop na ye eza évangile donc asali ligablo na ye bandimi pe baya lokola biso pe bandimi mingi tozaka ba naïve bazo salela biso pour komona pena na ba église ebele pasteur abimana na ba sœur abimana na ba choriste abimana na ba diaconesse abima o joma za ba soko monika mwasi na yo ba pesi poste mo na église ote akomi nani yebake bilanga pasteur ebele esala mandengo wana donc ba pasteur ba abuser na confiance oyo bandimba pesa ina bango mais lokola toza tenu kaka na lilo banzambe de photo landa bango na sima na ina bato balobaka ote mosali na nzambe ye na ina eloko wana ko imaginer te donc ozomona pena que te oyo aza mosali na nzambe te c'est un escroc aza aventurier yo zolingo la accepter que te aza mosali na nzambe Christ alobi to ko yeba bango na bambuma na bango mutazo la sabino ki aza na bonzambe ata mukete yo zobenga mosali na nzambe po ani ça charlatan. Même les anges, il y a ténèbres, bah c'est converti ça en ange de Dieu. Aouti na ténèbres, aïe on dirait moi na nzambe, yo zo benga eka kaza moi na nzambe pone. O benga ka mosel na nzambe pona nini. Parce que vous quand c'est que notre moutonnier surtout oyo azwa église, à sala église nzambe ne mta investissa. Non, vous êtes en train de vous mentir. Nzambe kakata mutu musa ko ya na mission na ya uti na ngona na milieu mabe na ye aya koti na ngona kati église pour azwa bino tina bino na kati perdition. Vous croyez que Satan n'est pas intelligent? Il est plus intelligent, il est encore malin, mais pas plus que Dieu. Donc na malinité na ye wana asala ka pe ka ko yipe ko ya il se transforme en ange ya nzambe. Bomoni pas ça l'église atondi zibe batu bandi ko sala bino ba miracle na ya lokuta ya nini bozo ya ebele. Quand bozo ya wana bo kantsake boye panani. Vous venez vers Satan, vous venez vers Dieu. Mais c'est parce que le nom de Jésus a été cité. Non, mais le nom de Jésus, même les charlatans citent le nom de Jésus. Même les charlatans, ils en citent. Naï na yebi ba charlatan o asala musala na ye ya qui mène ya ko escroquer batu ya ki bonganga mais azolo ba comme Jésus. Basali, bazo sali lango pays. Mais ba pesi biso na bino discernement. Mayele ya ko comprendre que eloko eza mabe eloko eza malamu ndeko ozomona bien que pasteur na yo amela kamasanga ozomona bien que pasteur na yo atika kindumba te ozomona bien que pasteur na yo azwaka basi ya batu mais ozobenga mutu na nzambe obenga mutu na nzambe po anini ozobenga mutu na nzambe aza mutu na nzambe te aza mutu ya Satan aza ange ya ténèbres aye akoti na kati ya bana na nzambe na ba brebis ya nzambe po a égarer bango. Ça veut dire que vous ne comprenez pas? Ah, vraiment. N'habitez quoi, vraiment.
En tout cas, conseil, on est qu'il chrétien et moi aussi j'en fais partie. Isaac Maï, maintenant on peut dire que tu as commis la souka. Le monde vraiment s'est déchaîné, donc vous avez associé à chrétien. Et en tout cas, ça l'a passé. Nayuka passé makasi surtout na ba pasteur oyo basala église comme li gablo na bango. Omona pena pasteur Moraya bandi côté ya athée. Tu sens que le message en fait c'est vraiment zayango. Mais soit comme na souka non mais si koto ça l'appel de fond. Omona pena que no va changer. Donc bongo ekota te donc no va comme na message donc makamno ça maintenant ça liboso on c'est résultat de langue zaika po mbongo ndefe kota. Mais non, c'est quoi cette histoire? Hein? Nous aussi chrétien on dirait comme objet moko biso photo de tout de roba kabango biso ne photo de pia kabango biso ne photo soutien kabango ngana tozela na confinement oyo na mona basali na nzambe oyo to pesa bango mabonza o batonga bandaku ya minene na oloba bandaku ba église te bandaku ya minene parce que okene na ndaku ya pasteur mususu asala kate à part église. Église naeza inachevée ça à peu près ndengwala mais talanda kunaye tu sens que les gars vivent dans un luxe extrême mais telle église et si kankolo et si kazo kende ko sambela nkolo et si kazo ko kende ko lelela nkolo pour pesa yo église inachevée église na ba condition ya bien té mais yo moko muto ça na kati église wana ozo vivre comme un petit roi. Est-ce que vous comprenez? Lelo oyo confinement ezali bandimi bazo salate bao bazana gombe bao kelimte bao bateka na ba marché bao teka te na moni pasteur moko te ala muki alobi ote bandimi nanga ba pesa mabonza tellement trop ngape na ba mbongo na zoa na kabela bango ata mo 3000 4000 na moni ata moko te na moni ata pasteur moko te que bandimi en tout cas chaque dimanche bo pesa mabonza parce que boteka ka parce que la nini zando bateka asote Gombe tokota asute ba marché na biso ya ba nino esala ka lisusu te Chine o biloko bandeko ya Chine e ya ka sute donc biloko no sote comment bloquer et ça la pasteur à mon côté oyo azope ma bonza ya ba sœur ya ba frère o bateka na bazando o pa kanisa le on était en tout cas ndenge bozo sala te boye le lobenga pe na ya bozo atamo 3000 4000 5000 6000 bozo mbata ba crédit be bocha ta ba nini na muni à mon côté à mon côté. Donc finalement, ils ont servitude donc bino bozo obligé nzambe. Nzamba le bifo pesa, nzamba le bifo pesa, le boso midip. Nzamba le bifo pesa, nzamba le bifo pesa, le boso milupango. Nzamba le bifo pesa. Église kaka nanu oyo yona ngai to sambela. Et si ko zolo ba nzamba bito pesa. Et ça na ba condition nini? Eza na ba condition nini nini yango bozo sala ya pona nzambe likabo nini yango bino bozo sala oyo bandeko ba pesa bambongo na bango bozo chango au profit ya nzambe eza o wapi ermo pesa na poza olela ko na cette émission na prophète Benjamin Kiwanga alobi avant ba fungula l'église nyos après confinement ba fungula l'église té ba sangse ba pasteur nyos na stade de martyr bayata na babukana bato bakufa sur possibilité zali bato basana ba maladie comme ça ba pesa ta malade ata pasteur moko maladie moko pasteur moko handicapé moko donc nzambo yo sambela wana azaka puissance pe en parole non a opérer miracle tout à ce qui pasteur wana nzambe na ko sala mutu wana maladie abika pasteur wato ko pesa accès à fond l'église est-ce que ça idée malam des places au monde ba pasteur banganga ba koya ya ko sagana te parce que les miracles est à œuvre spontanée ya nzambe. Jésus a dit que là qu'on va natal bien bateau boya le non ça miracle te azaki a commis place tel ba yeli likambo et puis Jésus a biki ça ba maladie nyo surtout dans le monde miracle ezali eloko onza mazo pesa lokola don naye ou avantage pas banana ye et koiko salama ou koiko salama te ça dépend pe ya foi ya mutu ou ya foi ya mutu te ça dépend ya nzambe ndenge azolinga ko salela yango parce que yoko olo bageno te to benga batu baya bani basera sala pasteur akena pas mort agazi ba plan donc ça dit que beaucoup tondi ça église mort ya ko sagana te et puis ba pasteur wana solo o bate yaka lilo ba solo mais bazaka na puissance wana te ya ko lamsa parce que c'est un don également au nzamba pesa lokwa ya na puissance wana te donc ça dit que yemo ça les églises ezate mais bosi bata mort beaucoup si bango na kata ba église po bango nde basala ba mais na c'est du n'importe quoi
n'importe quoi. En tout cas, ce que nous le confinement, bafungola, bakosi maliboso branche nini. Bafungola ba maman ba kota zando ba teka ba maman belé ba souffrir. Bapesaka ba mesure ba restriction moto na moto ala ta cache ne na ye mai ezala pembeni po ba bandeni ba ko sukula maboko à chaque fois ba nini mais ba petit commerce ezonga parce que yango penza nde zali mwana no pasi pena ba maman ba oteka te lelo na ebite so ba vivre ndeni bazana bana bon clela si bana ko ba kenete ba vanda banda ko bana fo balia bana fo ba vivre donc ba maladie bazali ba bilo ne surtout on est singa baza na moi ba moyen donc ce qui petit à petit ba ko zongi saka ba côté ka ba marché ba nini makambo ko zonga malé puis c'est bon quoi. Ok, merci beaucoup. Tokomina Souka ya émission Nabiso, Isaac Maï Amo Nabatu Batalio et puis Mbote Nabango, contact Nayo si possible. Napesi Bandegono surtout Batalinga Mbote Boza éparpillé à travers les mondes. Napesi Mireille Kongolo, mon ami, merci beaucoup. Et Sikani Nozali, Barbarita, Mukulu, Nakanisi Opé depuis Paris, Napesi Bambote, Napesi Bambote Paya, ELL, Élisée Lito Malienga. Merci beaucoup en tout cas et à tous à l'ensemble, tous à la Nabiso. Merci également na bande konangai na kanisi Mongali Kabuya na kanisi Kopesa Bambote na Gigal Kisula oya la biso depuis Londres na kanisi pe Kopesa Bambote pai ya Willy Lukanga avec Easy Freight Cargo et Sikani Nazali na pesi Bambote na pesi boss de Gama mokonza ba pharmacie na Lukapa na kanisi Kopesa Bambote et puis Ben Willy les Gabonais, un Gabonais suspect vivant en Angola et Sikani Nazali na kanisi na pesi Bambote et puis na eko suki sa Kopesa Bambote pa ya la grande dame Ladi Schengen et Sikani Azota la biso en tout cas na bino surtout na kanisi bino encore une fois de plus au vanda na États-Unis vous en a posotin da biloko awa na Kinshasa contacter Easy Cargo International, Easy Cargo Freight International, ya Willy Lukanga. En tout cas, biloko on est au Komakoto sans problème. Pepele na magamunyo surtout yomo guto sepela. Merci encore une fois de plus. Boss de Gama, vraiment ensemble toujours. Merci Nayo Champagne d'Or Ndengo Lingakio ya Bangai. Merci également na caméraman Nabusu ya Swag. Chris Luda, merci vraiment en tout cas à tous ensemble et puis la bande de sur Balanda Ibiso. Ok, merci beaucoup. Mes salutations à Lolo Kapamba Kapam, ce garçon swag depuis Afrique du Sud et sans oublier Nabiro Nangai Gloire Lungisa. Donc mes salutations Nabatutu Atali Biso, Bolimbis Naba Auto Beta Kilibaku, Mingi Mingi Bo commenter, Bo partager, Pebote Abiso sous na Malobanabino et Kosunga Biso to avancer na Moussala Oyo. Restez branchés sur la même chaîne cleboa.com et vous ne serez pas dessus. Quant à moi, vraiment votre humble servante Glody Dema, la Champagne d'Or, je vous retrouve juste après et merci, à la prochaine.